Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaki bona cité de l'Union africaine ba représenter la communauté touti na utu ba kendaki bon pour ma soutenir bon bitumba est pour na ko solo la ba lobi était obligé à soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour être biloko wana et ba bongo ko kende na ko sila na cadre de déploiement ya force ya Afrique de l'Est ba été batina ki bongo des avions o ko na mopanzi mingi ya ville ya Goma to na province ya Nord Kivu pour na ko tinda bongo 900 militaires ba pour na panza Kenya pour na aussi bitumba ya este na avenir bien prolongé côté kuna mingi na kasa pambula o betena mokolo ya samedi e baki bongo ko bebisa ba tranché wana ko sala na mopanzo na toujours par rapport assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbote na bino ba murena ba mureze magazine information lingala facile yoka lokole mbote na ba poli ya ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando ba étudiant ya kasa pa to bosante ba motard to ville Lubumbashi na ba taxman bolela RTL Joa chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de leur leader babi les politiciens compétents infatigables na mokuse PCI to fond la basanga na lomoko ba ete na Kinshasa la capitale chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaki bongo na cité de l'Union africaine ba représenter la communauté touti na utu parmi bango zaki bongo na ba sénateur na ba ndeko na biso ba députés nationaux na ba députés provinciaux bakende bona cadre ya masolo etali bongo likambo ya kimia na kati ya RDCP cohésion entre bandeko tout bazana la kati ya Congo bien aimé dans les seigneurs diatabao bandeko babolingo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaki bongo na cité de l'Union africaine côté kuna ambaki banani zali bongo ba représenter ba communauté touti na ba utu parmi bango zaki bongo na ba sénateur na ba député nationaux pe provincial o bakendaki bongo na cadre ya masolo ya cohésion nationale et puis bakendaki bongo ko expliquer chef de l'État que bazali bongo ko soutenir ye na vision na sozana on pona aussi sa bitumba o zali bona mopanzi ya est et puis ba kondanaki comportement ya ba touti na ba utu muso ba kotaki bona bitumba o estalaki bo bandeko ya este o bakotaki pona ko simba pe manduki ko yeba bongo ko beta na kuna ko bomana na ndenge ya désordre ba sepelé na ngata mukete ba sengi na chef de l'État ba lobi ete azala toujours ferme na ba décision na azali nango pona ko sunga ete vraiment kimia ekota na mopanzi ya este ba ko soutenir bande ba deti kota suka ezali bongo ba communauté touti na utu o bazala bona kati ya RDC o bazali bongo ba sénateur na ba député provinciaux na nationaux nde basalaki bongo lycée bo sangani pembe na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaka boye boende ezalaka bijika tukisha na cadre ya masolo ya déploiement ya ba force ya Afrique de l'Est boye ba ete des avions babenga na kombo ya Libumundunda e utaki bona mopanzi ya Kenya ekitaki na Goma na province ya Nord Kivu pona ni pona masolo tali bongo likambo ko renforcer armée na biso ya FARDC yango wana bandeko ya Kenya batindaki 900 militaires ba ko déjà mopanzi pona aussi bitumba ya Est bien aimé dans les seigneurs Tubakanyangi na masolo etali bongo guerre za kolinda bona mpanzi ya Est boye ba ete na cadre ya déploiement ya force ya Afrique de l'Est boye ba ete des avions Libumundunda ya bongo kwea na mopanzi ya Est toza bongo na Nord Kivu mingi na ville ya Goma basodo ba otu ba otu mpanzi bongo ya Kenya bayaki na cadre ya masolo ko sebitumba bongo mpanzi ya Est yango wana bayaki bongo 900 militaires obeko sunga bandeko ya Est pe mingi sala moi bloc moko ya kosakana te na FARDC pona kobunda na mopanzi ya Est me bayambaki bongo pa ba autorité ba militaire bazana na mopanzi wana ya Goma na Nord Kivu ba aloba te po bazwa zéro. Les instructions des chefs d'État mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici en mission purement offensive. Nous avons un mandat à accomplir et il comporte 4 parties. La première, c'est de travailler avec nos collègues des FARDC pour éradiquer les forces négatives. Et la deuxième, c'est de travailler avec la communauté humanitaire pour aider les personnes déplacées. C'est en juin dernier à Nairobi que les présidents des 7 États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est avaient annoncé officiellement la création de cette force placée sous commandement militaire du Kenya. Nyonso pona kobunda ete guerre ya Est ba bonko si la population ba pe mabongo na kimia sisi bike na avenir bia ya prolonger na kasa pambula we beteki na mokolo ya samedi e ba bonko bebisa ba trancher wata ko sala musala kuna pona nini parce que selon population ba lobby ete ba trancher wana batongi yango tellement bien mingi te mais selon ingénieur a lobby ete zali mingi pona mai o ya sedem ndezali ko bebisa ba trancher bien aimé dans les seigneurs diataba
Projet misala ya kobongisa balabala bia y prolonger et umeli tellement makasi tozabona kasa pa koto lokola mbule betaki makasi na mokolo ya samedi boye baite ebuka kibongo ba trancher o ezalaka koto parce que selon population balobi ete ingénieur aza kosala misala awa aza kosala yango malamu ata mokete yango mama ya mokete ngo yekaka bona sa mbula wana ebaki moko bebisa ba trancher yango baza kosala koto mais côté ingénieur ye moko alobi ete ezali bongo ba mai ya bandeko ya sedem ndezali ko bebisa balabala o to ebite to ndimela nani mais population mesusu balobi ete babengaka deja ndeko wana bayebisaka babendaka matoi bayebisaka ke soki aza kosala musala kaka boye mikozali kuona ba moma ya mbula ekosimba te baloba te po bazwa zero mpo na biso tomoni kaka ba ingénieur bakanisa na bango malamu po batia bakanale ya bien oyo ekoki kozwa mai oyo ekende yango bisika oyo mai ezokende malamu boye eza neti bazobebisa kaka nzela na badepense bazosala nzela wana ezosala bien te ezochoke mpe makasi oyo eza mosala ya population bazosala tozosenga na gouvernement atalela biso kaka baingénieur sikoyo bakwense bango basala mosala kitoko mpo bango nde bametre ya banini ya babiloko oyo biso tozala biso baprofane na bango nde batanga mosala oyo batongele biso tala mokolo wana ndenge papa moko alingaki akufa bakangi awo na kati ya mai nde babandi kobendabende ake kobetana na mire anani ya trashe oyo mopanzi ebukani esengeli babongisile biso nzela toza na pasi boye na koteka ndenge toza na ngamba boye so tolingi kokende ndako mpona kokatisa boye eza nde pasi esengeli guvernema ayokele biso mawa basunga biso awa tozo mwa kozo mwa eloko abana kolia siko tango bazotika bo tosala ndeni kosala mosala bosala pe qualité ya malamu eza koumela tellement koto pe misala ngo ekomi soki plus de 2 ans yango tokende 3e année déjà mais eloko moko te ya malonga ezali kosala ma population pe bakomi milelo na milelo. Quelle lecture petita o ezaka mopanzi ya bien prolongé ba comme système ba primo volontaire c'est-à-dire ko longwa mingi côté kuna na terminus ko kuma mopanzi régie ba komi ko senga bandeko 1000 fois mais na tour ko zonga ba ko senga 500 population komi na keba selon bandeko petita ba lobi ete ezali parce que balabala wana ezali ya kobeba depuis misala ya kasa pa banda ezali ko umela. Bien aimé dans le Seigneur diataba transport ya petita na mopanzi ya bien prolongé et komi nango baku volontaire moto na moto da fixe prix na ndenge na ye okomona ete moto koto azali kokende kote ya régie basengi 1000 francs mais tango akozonga e komi bongo 500 francs to ebite pona nini selon bango ba chauffeur ya petita balobi ete na tour ya kokende ba client bazalaka tellement ebele mais na tango ya kozonga lokola bazalaka mingi te tokoma kozonga ata ba 500 francs po nzelande ezali ya kobeba ba pièce na bango ezalaka bongo bei makasi baloba te po bazwa zero. Shie tuko na rio kuni mambo problème yetu ni balabala njosha kututesa huko mbaya sana mbisi tunahangaika kwa kupita huko tunabeba ni 500 francs bantu na bwa bapendo comprendre tunabeba 1000 francs njua nini parce que balabala ni akufa pièce moja ikikukufa hapo una dépenser kitu kani kia 35000 francs mais huko natumikia ni 500 francs ndio pale tunaona na shie tunabeba paka 1000 francs parce que balabala iko mbaya mabintu bibi unatukufa mbaya mais tunauza bintu bini bei mpona nzela na biso eza bien te nzela na biso eza na bamabulu ebele omoni eloko oyo esalemi mpona kotambusa yango na mabulu te esalemi mpona kotambusa yango na nini na boton kasi ndenge tozokemba nango tokoti mabulu tobimi tokoti sepuka tozotiela bango 1000 francs mpona kotika bango na nini na régie kende tozokemba makasi sepuka totiele bango 1000 francs sepuka tozoyebisa nini bakonse na biso batalela biso nzela oyo batiele biso boton mpo tomona na nini transport ekita ezalaka 500 comme d'habitude. Bandeko koto bakomi na milelo balobi ete soki musala ya balabala o esili eko permettre que taxi ekita nango kitoko et puis même ba petita bakokita bei mais lokola eza ya kobeba ndeza kopesa bango pasi tina kati. Mwana moko ya mobali na kombo ya Kaninda Kabongo azali bongo ya kolukama sadi mwana wana abunga déjà depuis otaka nchiki na ye ça fait 4 jours yango yo
alobi mama na ye kombo na ezali Kapi et puis papa na ye Keli kasi selon masolo mon na beteleka lobi ete avandaka epa ya marâtre, c'est-à-dire papa na bango azali bongo na deux femmes kasi oya liboso wana na kombo ya Kapi nde asondoli mwana ya mbanda na ye alobi ete azonga na école esika utaki ataso benani na classe azonga na palette parce que ya kofutela ye minerval te kasi chef à quartier abetaki tour na RTLJ pour expliquer masolo yango ye moko aliaki lisango par rapport. Bien aimé dans les seigneurs Tubakanyangi zaki na sina vandi na bureau na ngai na moni ba motard ba elingai mwana oyo le soi-disant que azotuna bango ke bolakisa ngai nzela ko kende pa na biso bango directement ba comprendre pe kotala na âge ya mwana ba ke mwana oyo abungi donc sengeli ko kende kotika ye na bureau ya l'état nde yango wana ba yaki na ye batiki ye kuna na poser pe bango ba question ba expliquer nga memement ndenge kaka na uti kolobao. Alors nga pe na tikali na lancer ba appel awa na kuna na entité na ngai vraiment ata mwana moko abungité natali na bakaye na ye bakomi na équision na ye complexe scolaire Shekina tosali awa banquete ya ba Shekina nyonso awa na commune awa nyonso Lubumbashi donc vraiment to retrouver pesate école wana yango wana na memiye na ye na awa na RTLJ comme ça ba diffuser na ba émission na bango na ba journal pour que famille na ye baya quand même kulukaye boba me maman na bango papa moko boye kwiteleki ememi tina kikwiti ya baaki na mo bazododo na ye na tongo ya mokolo ya lendi epesi pasi na mitema bato toyebite bazododo ngo ekotaka na Lubumbashi ndenge nini aussi longtemps na ba frontière nyonso ba contrôler biloko wana po ekota te. Bien aimé dans les seigneurs diataba balobi ata omeli na masanga na ndenge no baye mwazododo na yoko troubler ordre public ata mokete koto bande ko bazali ko kamwa papa moko boye na tongo tala deja ninga komaki kwiti tina kikwiti abaye bazododo na ye ba malafu na ye ekomi ko compliquer ye moko ake ko lala na balabala moye population peleka ezali te bakomi ko sauter toza ko mituna tolobi ete bande ko bateka kazododo oyo balekisa ngo ndenge ni na ba frontière pe ko maboti na Lubumbashi wantanshi ba pekisa makambo masanga o depuis Kalambai me ba misusu baza ko continuer yango kaka bakomi ko tela ngo mayele ebele po balekisa yango na ba frontière saki ba autorité bayeba misusu pe baza ko lekisa yango avec autorisation ya ba autorité yango sala ete bande ko misusu ba koma kwiti tina kikwiti. Quelle lecture balo bate po bazwa zero. Conseil ya kupatia mkunywa pombe ni kusema mtu aanze katale kunywa pombe ya makali moyua. Mtu anaweza kunywa pombe ile yasipo kumpoteza akili hata sikira tani ndio vile papa. Ndio conseil. Tala soko beba biloko no kolala mbango na Palestine parce que biloko ya boye komi ko troubler ordre public ezali malamu ata mokete sisi. Tala ndambo ya basango to bombela kino magazine information lingala facile yoka lokole merci na ba polia ba FARDC ba GIR ba PCR ba commando ba étudiant akasa ba tobosa na rabinote ba taxmen tout ya ville Lubumbashi na ba moteur bolela RTLJ wa chaîne ya Gaya chaîne ya honorable ya Pembe maboko Pembe motema Pembe leader de leur leader les politiciens compétents infatigables na moku CPCI. Merci na réalisation équipe mobimba tout e banero sur pour le gaba Palestine nous qui toko makasi. Merci na régie finale boza tellement mais qu'est-ce na qu'est-ce et ça la cas plaisir. Sinon, on va passer aux amis, moi les CC concernant pour tout le magazine information lingala facile yoka lokole. L'ICC lelo et bon pas Frank Mwanza Bukasa balobi kamanda. Frank Mwanza Bukasa alobi boy. Fourmi a moqué à côté canalito ya moto. Même moto pas dans le ya fourmi. Et dans la pas c'est impossible. Pour l'autre souki awa, nous sommes bénis, dites Amen.